Mamoumou Babalobi, Judith Ngoy, Mosi Pembe. Merci à Chimène Kiala. Merci à Papi Voima. Merci à Papi Chako. Merci parce que vous avez vu que vous avez la Vanessa Moussao. C'est la bino loto ya mbeli bino moko ya ba artiste musicien ya faire rigoler Jésus de nuances de wana to kosola na moi masolo mukie boye ba epé ba yebi ete ba zo occasion boye ba ndingo to ebisa ke bino toujours ko to salaka toujours wana pona toujours conforme so to ya mbela biso déjà musicien na bino chaso kota et ça moi Amiel Moulofa, merci à toi ouais, bonjour Penabana, il y a pas de sur le monde entier. Si vous avez une vibration, vous avez sepeli, vous avez lukande donc na Liège, na Bossanité, Ambrodia Sunda, leader à Liège. Vibration quoi. Vibration bonne santé. Santé non, Monica qui on est lengi, bana Jésus de Niance toujours santé en bonne forme quoi. Bana Jésus de Niance santé en bonne boni masolo ya qu'est-ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit disque ça derrière le terrain? Non, si tu as un morozo yoka, donc disque morote beta marolega biso. Pour te voir qu'il y a un coup de clip, tu as 3 clips car na terrain. Kalatende Jésus a sopé là bas clip mais yoka disque m'embête ça là quoi. Tant ba clip nyo se bi mais donc ils la dégâts. Donc pour le moment Jésus de Niance fait rigola ndé akanyi moko yo. J'assure. Oh mais ba noko tout ba kimi rumba. Batikeli Jésus de Niance charge ya rumba au demba bango tout ba kimi rumba ba komi ba rappeur mais c'est désolant pour bozo kima bozo bébé sac bo ma culture amoka bo beta musique ba pa mingi ba beta ba Nigeria ko luka jamais beta rumba donc ba musicien muso ba kimi ba komi ba rappeur na ndeni ba beti rumba ti ka ba disque muso bimi rumba za te kaka Jésus de Niance ba kimi rumba bango tout. Or qu'il faut pas sa valeur na rumba na bino ba paya nde ba landa rumba bino ko mo landa ya ba paya. Donc na moni yo papi nzola meso papi Chako moni yene mto tumbolanga yo mto tumbolanga yo ramo koti na moni wana take fali poupa. Ah na take par rapport parce que ba musicien belé ba musique ba générique ba musique ba album mais ça vraiment est belé album mais belé mais fallait pour qu'on a musique peut-être autre chez ton coste pour le bien comme ba rappeur il y a musique le moins ba rappeur tenga na lobby yo yebi yango te oh c'est que on doit confirmer que bimisa so bimisa le ba rappeur je suis déçu faut pas mettre rumba congolaise bo kimi rumba bo tikali Jésus de Niance bo ko royem ba rumba ti ngana lobby pona yo ki ba album belé ce que yo confirmer que yenda confirmer te na takende yo parce que des gens koti déjà na ba point wana yango pe na bimisi pe na zaki nango zaki nango parce que yo yebi ke yem na beti musique ba paya on a yebi ke yem na beti musique ba paya te na lobby pas parmi donc au confirmer déjà oui bité lobby déjà parmi OK merci oui merci très internaute pour la charge à rumba odemba a chango pe na mapeka même bango tina suka natike bino charte moni album est belé l'album est sur le marché, l'album est limite tellement ébélé. Fabregas Maestro Zanango, Ibrator Bazanango, Nani Héritier Watanabe, Bazanango, bino bo bangati. Maman, mais pas tout autant y en a pas que Jésus ne mettre na bango na chant. Ils sont au banga ba tout tangi y en a. Ba tout tangi y en a. Ba coup de balle plus âgé que Jésus de Niance, ba banda va to banga ba on te to beta bango nyonso. Ka ba otangi wana. Ba maso tangi wana vraiment Jésus de Niance banga ba on ba yebi ke wana aya na biso na mwamba sang. Ya vandi ça déjà rumba odemba ba to tangi wana so tuni bango. Moni na micro am so ko sa ke musicien mais sans micro sans caméra wa biso wana ti ba biso ke wana ti. OK, merci. Qu'est-ce que j'avais dit qu'est-ce que j'avais dit Makambu? Qu'est-ce que j'avais dit? Bah problème est belé de part bah musicien avant Koutou. Bah départ avant Koutou sortie officielle, je peux dire ça bah départ bah musicien qu'est-ce que j'avais dit na Makambu be na Katsakou et ça dit après. Qu'est-ce que j'avais dit na Makambu belé pour ça album OEP ça na Makambu ya Makambu. Et bah départ il y a maman c'est belé. Bazaba na mikete ba yebi pourquoi ba ke muna mtu azana cause raison na o akei
misusu bazolela oke nga na yembi trop te misusu o nga na voyageaka te misusu o nga pe freze fasombelanga voiture mutu na mutu ayebi l'avenir nous donnera raison place bakei tokotala kaka do biso toza tosala bulo mutu na mutu ayebi cause oyo akendeli bamilise baolobaki oyo bokipaka bango bien te bamisusu boyibaka bango babasi na bango bamisusu balobi mpona nini bon neti siko bayibaka bango basi neti na nani neti ngai vibration bampema nde nazawa bagu na nga nazalaka exceptionnel na bagu donc baoso soi-disant oyo alobiki baoyibe bosi nayebi te neti ngai vraiment nayebi te basho nga nasalaka msu ya nzela bamase ebele te donc nazalaka mpe mutu ya biliali ya te bitusha te quoi nazalaka fidèle. Ok, merci. Toyoka na nous vibration, hein. Toyoka na mwanda mutalaka ye, hein. Moi, nzembo quoi, hein. Biso ton toyoka pas ma ministre tonga toka voix et c'est ça. Frida Kanga ba charmeur, Papi Chako balobi Papi Chako un bon tonton, hein. Pedro Pembele, vibration ye yo moi nzembo moi chambre ça fait donc loko na obeta déjà ba talango trop déjà na poisson d'avril. Vocal et salama na poisson d'avril au Jésus de Niance a fongoli lisusu Batman sananga tu ba na kati États-Unis Patrick Kandolo Big H Claude Sambo donc bama sananga États-Unis bosani te bana Illinois na Chicago Bodri Sunda boyoka mailoko Ari Menza na Canada Didier Kokatanga bolingo boyete atali lo basuka moya atikela ka famille accordenga na lobelo ne fiske je t'aime des fois mola miatonda kana solo ntsonga fungola nzungu na talata mbala jampamba di desombo bavimbisa makasa na kwanga ba client balela na palais pesa sanse na moto alingio Simon Gomse Ari Menza kaski fote Jovens Bilele. Ok logo donc soko olanda ya poisson d'avril oka makambo yo déjà nzolwa na Switzerland Simon comme Subamba l'homme en 3 noms na Switzerland on a à Genève à Melo Bilele Lamane Lamba la première dame de Zurich Diva plus Simba. Ok, merci. Qu'est-ce que j'avais dit? Yo pourtant nzembo na kata qu'est-ce que j'avais dit? On a zana nzembo te par exemple c'est 4 personnes nzembo ba maso bazwa ki chance na bango bravo biso zwa ki ba chanson te mais na travailler na ba chant ba maso en plus Jésus de Niance a fait une chanson ya yé mais tu bien on ngana ye de A à Z kaka ngana ye solo wana nzembo Pinto Lukaya te poisson d'avril ya na vocal yanga mais autrement tu yembi Jésus a bandi sati vibre s'exprimer awa ils a Pinto Lukaya. Ok ba musicien fait rigola ba rancune na ba musicien mususu entre binomoko na nous bozo bomana et pas Jésus de Niance binomoko bozo boma baninga donc binomoko nanu qu'est-ce qui ne va pas na ba biso na palais to bomana raté loba nani nani oyebia na orchestre de Niance ba bomana biso to bomana raté te yo loba yo muto yebi ngana za na kata palais na yebi muto na oyo ba bomana bazate yo zo loba kentel nentel ba bo tanga ba komonani ba bomana ah biso to na rankini orchestre za bazala na ba rankini entre bango oyebi orchestre ngo o ba leader pe ba lingaka ba chabana na rankini po esala makambo mobo te biso ko Jésus bien ça lingaka to za la ini pour musale kende bien biso to na rankini te sans rankini awa. Ok, ndenge babisem msu ba longwe na kata groupe. Et ça nous écris-moi visiter en tant que musicien au moins que ba musicien ba longo sur 4 musiciens sur 3 musiciens mon baba zali souté. Au moins que moi trou moi vite mon boy. Trop exacté. Trop exacté par rapport. Ba tout ba longwe wana. Bazaki na ba réserve. Ba tout ba longwe wana. Tiko lo bango. Oui. Ba tout ba trop exacté. Trop exacté. Ba tout ba longwe wana. Baza dirti. Baza bon, mais baza danser, baza dirti. Donc, nous avons ça en valeur. Ah, au moins, on est kuna lelo, comme koye babango de partout dans le monde. Je sais que nous avons ça en valeur. Le problème est ça, tes vies est ça partout. So moni côté yo vite rose peut vie ailleurs. Ça non normal. Ça rancune. Bonne chance na maman, ça va ça la bon boulot côté baké. Bala ki sa ke bazaki paiement les pattes. Pour ane makambu sans zawa. Bala kisa bazaki na bango na ban papi nzola meso bazaki na bango na ban babande ba tozolo baba ke yona na voyage kana orchestre koleka ba on a voyage koleka bango
Shikito pe. Bango nyonso. Donc Shikito pas à qui n'a un ban. Bon, Shikito kuta longwete ne ba révoquer yo bi ba balongwe Shikito alongwete. Balongoli kolongwana kolongola eza différent. Ba balongwe baza bazaki na ban réserve ba balongwe. Mais le loso qui basengi balongoli. Et bon Blaise Créateur. Blaise Créateur a kotaki lettre d'émission yemoko. Mais ayaki po azonga ba bengani ye. Kotaki lettre na ya recours. Il faut bureau étudiant ngot. Ayaki ozonga ba bengani. Soko kotisi lettre ya recours ka lelo le beso pendant sa boulot non. Il faut pas étudier dossier na haute. Asa mwana pala mwana Jésus yebi banzela nyonso ndenge nyonso la père. Yemoko ayebi ke déjà kende ba yebi se ke zela wana laxi déjà abupia moi ba yebi se ke lelo o démissionner to olungo na orchestre zati. Ayebi si obongo. Ah, mais c'est qu'on a sûr que ça bon te pour dossier na ba otala on na bureau. Si lelo ba otala ngo ba c'est que délai ya otala na bureau to ça sans suite. Dossier na bureau ba pesa ngo délai. Yo zalaka kaso eso bo ya ka répondre ba activité na yo. Oui, ce ba bengi na te. Zala tiempo. Yo voyageur pour les Shikito. Non yebisa yo. Soto ba nyonso ba yebi ba Chimene Kiala ba papi forma ba yebi ki Shikito akendaka donc mopanzi affaire egola azanga raté mais yo lobi oleki na ba poto na lobi te ke na leki Shikito na poto na lobi oyo lobi ke balongwe na voyage koleka bango nyonso tellement bazaki to na ban yango balobi ke balongwe Shikito voyage trop banda ko banda ba poto liboso to kenda na Shikito tokenda ba poto nyonso wana oyoka tokenda na Shikito wana nga pete za chef d'orchestre Shikito ba oyo nde lobi balongwe Shikito alongwe te Shikito ba révoquer na color orchestre ya différent Shikito balongoli mais ba masa oyo yi balongwe po ba moni ke ba eleka ki oka jouer pe soza na ban so ba vanzo tona ba soza noko ma faut na ba nerf solide e bakisaka pe performance moko boye. Au comme elle dit qu'il a bango temps coca qui est normal, vieux à partout. Balouka vient à place ba moni normal et ama bête. Tant que un membre et un groupe à faire école à Jésus de nuance oh bisoto yo ki ndenge Shikito ayeki kosenga soki voiture na 4 heures soki na 0 heure yo selon yo pe omonaki yango ndenge na salaki bien salaki mabe selon yo teneti nga selon normal te selon nga eza normal te eza anormal 5 heures leader alali aza leader na yo aza grand frère na yo donc oyo berger yo pe cheye donc oya ba heure wana te 5 heures leader alali bas enfants baza oye ko tout apporte à l'opango 5 heures ils a respecté atamuke ils a respecté atamuke so azali na besoin sola na vie na patron na fallait azela azala akaya na temps ya bien wa mona be vie na patron na presque to solo la ba solo la po ba solo la déjà biso tout solo la après ça va non penser sur occasion on a té peut-être nyon soto solo la après na besoin solo na yo mais na téléphone te na ina ya na ndako wa vibration yaka oui au vendre presque la boye ah ça va à résoudre des problèmes on a mais yo yé na on a 4 appels na ndenge mo boye ozali susu na kwiti to likambo ebi ma na kwiti ezali likambo bakanaka peut-être à mon avis que ba refus mo boye moi ba refus mo ba miel mulofa non moi ba refus moi ba et bazo éloigner on bi lelo na melela ngo drink no bo comprendre ko melela ngo drink yango ebomié drink peut sa solution te komelela ngo drink yango ebomié drink peut sa solution te faut mutu ezala poser oluki patron na yo vie na yo bosoli à l'aise alinga za solution mais nenga kendelaki nango je dernier pas non quoi yo matin ko yele 5 heures na nenge mo il faut ngaboé ko la papa il fallait comprendre moi papa comprenait déjà pour moi n'a pas gafa toi kenda ti ba récupérer sous moi na bozo comprendre kaka te oza mwana yo mo te bana baze belé biso tout olela rappel presque na ina sola na yo banini vibration ya kana palin oyebe bo sola résoudre pe cause nango to sala rango na tobi ke aza mutu 5 heures mutalali ata yo se ba yo tokelo na 5 heures o sepela nango te pe mutanga yi aloba no makambo boneti massa na yo quand même. OK, merci beaucoup to ngata na yo ka kya na zaki de siponde na ebeli frère na Shikito akowe ko réagir bongo te na yo ka na Shikito a réagir bongo
et là on est salé bon a regretté qu'il faut kutana quand même na yo tuni pour ça là qui bon kawana nanu to kutani te nanu to kutani te mais et ça le rappelle bien artiste vous dans na bureau mo ba aux alentours na ba bureau mo ya bien ba pe ça conseil ba ya karaté pour boire kaka bango te conseil pe ça la bien donc net nga naza entouré na ba tout mo mito ça la kitoko ba frère d'Ardi Masamba en Allemagne ba Dick Masamba en Allemagne ba Jack de Vibre en London donc bango ba benga nga toujours tout le temps conseil vivre talaboy ba Moïse Teka na Paris ba Jerez Ngamba ba benga nga vivre boy tambola boy vivre ndenge mikolo zongeli media to sepeli ba conseil nga ba mwasi musupe ba biso ba vibration to tigala na tikali pe et tant que na yebi que cop na nga yango wana qu'il pleuve ou qu'il neige nerf est solide et dans mouvement na nga il faut pe je suis bien si moi le bango na micro kabola li pana muninga donc muninga ko kende lelo yo potikali et ça normal. OK, merci beaucoup merci beaucoup tozo continuer kaka mais tozo kende justement à la fin émission na biso juste à la fin émission na biso tolingi toyeba lisusu omoni ndenge bino ba musicien bokomi mikolo ba musicien bokomi lokoso po lelo yo vraiment ndozo loba boy lobi pe ngape na yaka na miko na nga olomo olomo te aza faux papa kwa nini bino bozo sunga bandeko na bino te na ba conseil na banini en tant que musicien oloba na batu nyonso nini yo pe peut-être yo kokolongwa so kolongwa mutu suka kolongwa mais because entre bino moi problème o biteke lokanga za mutu Jésus de nuance na lobara bolamu mais on est ozano na kati ya ni problème izate mais okoloba ni na ba musicien o ba se comporter mabe pe à départ banini ba massa o ba se comporter moi mopanzi donc il faut bazala na bureau moko baza na bureau moko bien entouré pour ba pesa ba moi conseil à bien donc baza la presse te na vie viva ke nanango pas sur net échappé collègue na nga échappé yé pas ke na vie malem ma weli sarate biso ba vibration to weli sarate to zela ratan ba maso ba okende presse na vie ba keba viva ke nanango presse te yo pokolonga destin ya mutu ayeba ngo ya nzambe yo moko lobelika mobe ngana olongwa kateme o eza lobi nzambe na oyeba nzambe apanda wata mono yo emsu dans 2 jours olonga nzambe destin ya mutu ezaka na maboka nzambe tozaka presete tosalaka bulo na biso calme ve na nga Stino Maemba motema ya Mikler Luvemba na Suède Matu Idol ve na ngo za na kata kino Matu Idol petit na vibration yeyo mouvement yango yo boyoka disque qu'est-ce que j'avais dit bokoza décider biloko ebele biloko ebele na disco yo biloko ebele ngaye ba frapper nga bolingwa bikora en pleine journée foya plaisir nanga bateki yango na pui mangondo ba jaloux ba komo souhaiter nga bo retour au village na kifuna na maboko jino panda na komya nga na société ya pensée hey roulage akanga motuka ezo respecte te code de la route ebongo bolingo ezokima mbangu koleka motuka tuti moto roulage nango nani Elvis Mayele manda suva na prévoye na lingwa 40% nga na lingi ya 100% manka ganye ya bilengi lifuta na ngama ya miso zulu mbimba on a ce qu'on a chanson ya passe na CD ya la pochette à blé surtout ye lisusu tango na matisa kason choisir sans aka vitesse one kumbakanga na profondeur bolingo bonheur nanga prolongé Salomé Kavongo na bagro kale na yo Judith Mvuma miliki ya bebe sobala na kati ya biberon yoka poto semoule totikela ngwa vimbisa libundi iyuma bara yanke po na kitrosir ambiskada bolingo semblable no ya kuluna na ozoka no pesa chombo poni nini Stino Maemba Jise Kandolo Blanqui merci beaucoup tu comme vraiment na suka émission na biso quelques dédicaces numéro de téléphone na ba nyonso balingaka yo o ba kolinga ko contacter yo numéro de téléphone numéro de la fin par rapport à émission ouais pour un numéro de contact na ngai o nyonso linga contacter nga plus 243 998 133 842
plus 243 9 98 133 842 Nabo Sani TV nanga casque foot mbeli na Luanda Jovens Bilele Zadio Kabata Pichu Bokolo Maître Swan Mbata Anesthésie Elvis Maël Manda Chouva Moto Diamant en solo Nabo Sani Pete Bamasa nanga tout alinganga na monde te oh nyonso alinganga faire rigola Jésus de nuances boyoka qu'est-ce que j'avais dit la bonne musique pe na yebisi batu c'est samedi oyo kaka tozala bon na Maluku pour un concert mon à Maluku après samedi à le 29 si tout va bien tozala na Fikine pour un sponsor na biso po yebi na signaler le moro batu bodi embeli na batu ebele bodi aboke mebe na Fikine bodi embele DJE biso sikoyo eza batu ebele wazalaki na sponsor ba selemuki. Le sponsor a récupéré quand j'ai eu des nuances. Il y a un marambo na oluka. Bete bele bazaki na sponsor. Oza chroniqueur. C'est là qu'il fallait pour pas mettre les DJE pour on peut pas payer bino les DJE. Yoka Fikine beta maka déjà depuis wana ngakutu na nanu mwana gamin bandu le beta maka na Fikine. Masa no tangi ye mutabanda Fikine te. Mais ye mutafungoli Fikine. Oui, Fikine lalaki et faut moi mite me lalaki muto ayem na moi vacuum dimeza fali pour pas di cap la na. Ndule lipa manteko fele. Ya gratos ngana ki monga na mona lembe za gratos. Gratos nande. Osombi secret moko koti gratuit. Oui bien oui ba ki on te falo. Ezaki de place à VIP ezalaki na. Eh, na esplanade VIP eza na esplanade. Ezalaki. Non, ngana za mona lemba. Ezalaki. Non. Non, ezalaki VIP $10 ba di na le VIP $10. Ngamo nazalaki wana nazalaki. Mais on continue to kozalaka. Moni. Le 29. Biso le 29. Si tout va bien le 29, faire rigole à Jésus de nuance. On comprend que muta leka bango tu faire rigole. Masa wana lobi wana. Masa lobi wana. Yé muta fungoli Fikine te po Fikine beta maka déjà. Tokozala wana elongo na Jésus de nuance. Biso musana biso to pesa no information. Tokoyoka biso tokoyemba nzemba ba weite. Tokoyoka mabanze Jésus de nuance oyemba banzemba na ya ba weite. Nzemba ba weite ndesu banzemba. Boyebi to nzemba ba weite muta kufa boziborité nzemba na ye. Oui, oyebi angote. Merci. Ben na bosa ni pete opesa mbote na base solide nyonso ya faire rigoler Jésus de nuance. Bienvenue Makanga, Cédric Lutumba Nio. Ya dadangwa bana. Béra de France des Amunda vient en JP Minda, Tia Cherigola, la Bossante Donton, le superviseur, Guy Divito, Patrick Makoda, Guy Makoda, Edo Muzamba. Oh, toi, l'ingara fait rigoler, j'ai dit, Nias, la Bossante Moutunanga, René qui n'a envoyé de filer Lucilao. Vibration Nabinoye, Boyo, la bonne musique. Merci Vibration, merci. Bye. Merci beaucoup. Tokon vraiment na souka ya émission na biso. Bino moko boza ki na vibration et moi vibrer les bino auto sola ki na ya mabena ya malamu bino boza na pona ka ko corriger pour musale kola. Merci à Papi Mvoma. Merci